Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est-à-dire que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwami na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo ape bambo na ngapie ya ona préféré na sala nga fio accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. En réalité, à la question sur Bandegona sur Balandabiso, la Nouvelle Tendance Télévision. Merci na Yadjani Sita, sponsor officiel. Merci na Malolo la Congolaise. Merci na Mama Jolie. Merci na Bandegona sur Balanamikili. Merci na Raoune sur Balandabiso na ville Kinshasa. Merci na Jordan Panzou. Merci na Alendele. À la commune qui sur Bandegona Leli Balobi. Mbola Oyo et Bomi Pi Bandegona Salanzela. Ndetika Ranjimwaka. Ndetulu Barambo Tendeko. Oui, Mbote Mingindeko, journaliste. On est besoin d'angoisse. Problème tozana ngwa nzela oyo banda ikosala nakolo bado na mukuse ezaki travaillé par Arabe Contractor compagnie ya égyptien baye bafunguli nzela d'après ndenge toyogela ke eza financé na BAD Banque de Développement Africain mais ce que to kamweta ke Banque de Développement Africain compagnie banque ya munene bongo et financé nzelo yo ba bandi bien baye bapandi bino mona si bo mona ndenge to pandani awa tozaki to kangama na biso na matiti ba bambula basaki na biso to sala comme ba salongo yango ni mutekanga nzelo esaka ba érosion te mais aussi longtemps bango baye to sepeli take désenclavement et salama ba funguli nzela mais to kamaka be malamoko financement so ezati ce qu'on juste to comprendre est-ce que l'état congolais muta ko financer ou bien badi ndé muta financer parce que misale katani c'est lo ba futi no to ba bino après un mois ceux qui va financer te bakangi biloko na bango bakena ba siko tala na mbula ndenge bandika o déjà deuxième mbula tana ndenge sali nanu kutu tayi bandete o ezaka ke bandeli ça fait combien de temps basali nzela o batiki yango boy bo banda bakati misale sili na si 2 mois hein ba komeka ba yeba forcément muketera c'est awa ti basali mais tera so ngo panza katana mais déjà to santai déjà près 3 mois déjà ne langa to mona déjà qui ba lembi déjà misala de comme le mais to komi pendant 1 mois justement ba katani au juste ndenge biso et pandani bo to sala ndenge nini qui se mobiliser biso na biso de façon que tout ça la marche pour ba konzi ba yoka ba financer sous mbongo ceux qui bango ba financer pour nzela ba yeba tindi biso ba jip marche ngo sala magité sikoyo na habité banque ceux qui banque muta abaki ke azape na financement nzela yo apesa mbongo bon yepé compagnie pe na bité contrat ngo sala ki kuna Arabe Contractor ceux qui za ndeni so ba mona ke mbongo ya muki pour ni ba 6 trajectoire wana te banda na commune jusqu'à ce que na Carrefour comme ça ceux qui va financer ndé ba yeko poussa koto mais ba yeko panza biso boito suka ndeni en tout cas ba konzi pa boza message commune asir ke koma bo tinda mbongo so bo financer basa biso nzela po koto milima bato déjà mabe soko tena sekuna de ba mama de ba msusu ba leli ba msusu kutu danger ba msusu bazola na libanda ba be ndenge ba lobaka na belle étoile de ba la libanda kuna moité donc bino bolbaki bino moko bato ki sesu bo sala bolinga bo sala cotisation na bino moko pour bo sala nzela te biso nzela ezala ki désenclavé zaka ko kangama bo sala marche biso te zaka marche de façon que ba yoka biso ndenge ezala kaka mungo na biso yokana po ba financer mbongo misali banda. Merci ndeko balobi vérité ou réalité ah tozana ki chensu tozaki na monga fula tomona ki bande ko monga fula ndenge batelema ki pona nzela na bango erosion salamaki bakonzi bayoka ki babimi mais na awa na kisesu bande ko balinga babima et sala ki lola ba intercaler bango mbote ndeko mbote ndeko nini bozala ngwa bon tu as un problème makasi na kisenso tozaki na problème oyo ya nzela ezana banque oyo babengi badite hein pour rectifier les banques ya barabe ba financer nzela oyo eza ebanda maison communale ti intendance alors bango ba wanda na ba propre moyen na bango il fallait l'état congolais a baksa oyo ya ye pour achever nzela l'état congolais a baksi mbongote ce que bango ba ça essayer ba sala fallait l'état congolais a baksa pour ba 600 nzela l'état congolais a baksa mbongote biso to fa de fani
tu as un organisation avec la dynamique pour le développement de Kisenso, DDK. Vous allez déjà mettre Anissé Mifia. Organiser marche pacifique, Tokomeli bourgmestre, Tokomeli gouverneur, Tokomeli ministre intérieur, Tokomeli ministre infrastructure, Bango national, la police, de façon que, ben que de autant pour la pour continuer comme Ngongo na biso, pour dire que réclamer pour l'anzela. Mais vice-gouverneur tous na Kisenso, moi na Kisenso, Nerombungu, atteindre ba policier, ba intercaler marche là. Mboula libiso ka beti ba dégâts énormes. Mais faut un peu ba policier ba intercaler ba érosion. Or que toi la grâce on a na vice gouverneur na ville na Kisenso. O ali o ba benga entre guillemets fumo ya banga moyo. Mais talelo oyo banzela mapango bato baleli par-ci par-là. Pour la nini banzela basali balongoli ba ble wana ko intercaler mai nzela tikali inachevé. Tani to suki lelo. Balobi Nerombungu Fuma banga moyo awa na Kisenso mabele na yota bande kwa Kisenso baolela Gentini Ngobila papa bana balobi yonde osala makambo. Merci tozo continuer mama mbote mama mwana Kisenso Nerombungu tala basi kitoko boye baoleka nzela nini olobi nini ngaposa ngeza Nerombungu fuma banga moyo pa oza yoka ba message danga yaka a na quartier di Mujinga tani beroje salami ba dindi a moya ezate do yaka pena bukisa biso nzela pa bosali pa na biso malekeza ko kuku ba baby sire biso su bien ta mabulu nanga fongwa mi papa yaka pena bela biso kuna vérité ou réalité ne tolobaki toza na Kisenso tozo mona nde bandako ekei donc mbula moko kaka mbula moko bandako ekei en tout cas gouverneur de la ville landela ba bourgmestre na yo ezala moi c'est bon ndeko tokita po to mona mamndenge sala manase ba parents ba responsable ya quartier donc ba notable ya quartier bazui précaution ya kosala musala bango moko donc balobi tracteur te bango mo bazui bakati banzete nde tozomona boye koleka pasi awa kutu ndenge balobi mituke banaye koleka mais eleka susu te mpona mbula moko en tout cas bakonzi bozwa solution momoni ba papa osala salongo bango moko bana oleba kende classe balobaki classe ya orphelin mo ba kende zate po nzele zate ta bande ko bazomata bande ko ba osala salongo bango mbote papa nini ozoyebisa bakonzi mboka par rapport na bino awa na Kisenso bakonzi yango benti lelo tozotala makambo basala solution awa bapesi biso bato basala misala ngo bafrena sti suluko solution siko totala siko awa place ezalaki nzela ezalaki boye te mais tala siko région koti siko ye bokonzi yango siko tosali bo ba président na biso siko tokende wapi tala position zokufa bana population zokufa baza wapi basunga bisote. Merci. Ndeko lobi nini? Tolingité 2 poids 2 mesures. Par rapport na ba commune Mususu, ozomo na bazoya, ce qui problème ezali bazo intervenir vite. Alors, toboy biloko wana, gouvernement eza asika et lobby ezali na posa ya peuple et le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ezali peuple nyonso o ezali ba benga peuple congolais dans tous les coins. Tokoyoka kuna na Goma soki wapi obitumba ba dépêcher batu rapidement ba kei ba sol le kambo. C'est comme si ezana moi intérêt moko eza composé na esika wana. Alors biso koto tellement toza pauvre n'y a rien à leur bénéfice yango wana bazolinga kosala biso bola mwana te. Mais quelles que soient les conditions basa la eza devoir na bango. Ono to ça les ali devoir na bango ne sengil basa na place na biso. Alors yango to sengi na mokonzi mboka na premier ministre na gouvernement provincial bazwa relève ya musala na bango biso to sala ka boyete bango monde basa musala bango. Je vous remercie. Merci awa tozalaki na Kisenso, merci na bandono so balanda biso, merci na Janisita sponsor officiel, merci na Jordan Panzu balbi musala zo sala ma balbi awa tozalaka na Kisenso tozala na kati ya Libenge donc érosion ba konzibotia maboko yo sala moi c'est bon ba mbote na batneso même mbote na Scotty Mara mbote na bandeko so balanda biso na Nouvelle Tendance Télévision bandeko balanda biso na Alende les télévisions merci bye ciao.
Mbote ndeko. Mbote yaya. Ndeko toza commune. Ata na commune Makala. Na commune Makala avenue quartier. Avenue Mayenge, quartier Fidi. Premier ko libino to moni awa. Awa toza ba sandi ça fait 2 jours. Moule betia ebuki ba place kuna ebuki. Avenue inondation tozo compagnie gouvernement a kotezo solution oyo. Poto lembi. Soka to komi na mbula tozaka na ba dégâts makasi. Tozolala te depuis soki 0 artiste sikoyo. Tande tozali banda ko bukani. Tozaka mal à l'aise. Gouvernement ka tozo likambo. Ozoyebisa bourgmestre na bino commune ya Selemba ya Makala nini. Toyebise boye ata la structure ma mono so ezo mono ele ka biso awa. Merci. Mbote papa. Papa problème ni ko libino. Mboda oyo beti oyo ya mbala mibale ekoisinga miri ya ndako moni biloko nyonso ndenge bebi mai nyonso mwana tozali kaka kati ya bamai ozolobela leta congolais nini awa toza na commune toza na commune ya Makala soki bakoki kosalela biso kalamu ndenge basalaki mpe na victoire ekozala malamu mpe tosengi na baautorité so bakoki kobongisa biso ata mpe nzela oyo nga mpe nasengi naza pensionné oyo esika nasalaki mosala na RVA bakoka meme kokanisa ngai tala ndako ndenge nasali naza na bana libanda ndenge bazopepe bamai moyen eza te mbote ndeko mbote papa ndeko toza wapi premier ko libino en tout cas awa toza na commune ya Makala précisément na quartier Fidi tosangisi quartier Fidi na quartier Mabulu mais mbula oyo ebeti lobi eza mbula moko eza catastrophe donc esali besandi grave depuis tokoti kote oyo ti lelo mbala liboso tomona mbula boye ebeta me ngai na kosenga boye na gouverneur mese Ngobila atikaka bagouverneur te banani babourgmestre kaka te batambola mpo batala ye moko akitana na terrain atala nanu mpasi nini biso population na ye tozomonaka na kati ya ville ya Kinshasa bakalamu na biso ekoma likolo ezosenga problème ya kirage eza te tozosouffrir na bamai oyo asali te bamai ya batoilette bamai ya bamasuba ero provoke bakolera batifoïde bamambo ebele vraiment nazosenga gouverneur akita nanu na terrain aya otala population na ye na façon nini bazosouffrir mbote ndeko mbote nini esalemi bino bon eloko esalemi awa eza pena ne mbula kaka eza mbula bata likolo kuna nene balingo chumula ne mabulu tena mapango na bango yazomona biso boye dega ne seze uta likolo zo kita awa tina se awa zonyoka matro bozana ba chef de quartier bon chef de quartier azali chef du quartier azamta loyenge po le temps mbule beti boye bonga ya tamola babalabala atala ndenge nini quartier komi mais ti jusqu'à présent zomona te donc tosa musala force na biso moko donc le pont yango ezokende mabulu ezosalama parce que hier aza na autorité koloba même moral mo bien te ko bakolo mapango ozoyebisa l'état congolais nini bon nga namoni peuple congolais mpo na ngai bajeune tolamuka totelema tozala effort tosala salongo mpo kini ebeba mpena te so tokangi maboko kini ekobeba merci te mama mbote papa na kai papa nini esalameli bino boye namoni bandako efinami bon omoi tofandi awa mbula ebetaki makasi bongo na butu deka miro basalaki molai après kokwela ndako ya voisin bongo omoni ke na cousine kuna angari basalaki wana ebukani bato bazalaki wana ndako ya monene oyo eza na miri banana na ceinture tina likolo wana susu ezwe fante nyonso wana yani toye kotala awa ndenge ebukani mboka ndenge bebi awa na lokatie sekiseke ozolobela l'état congolais nini na mambo nyonso esalama bo tozoloba leta mosala nini asala leta abongisa iloko tozobunda leta abongisa biso babalabala bavene koto oyo na ndenge ezokobuka na koto papa merci mama premier ekweli bino tolalaka na butu mire bavoisin ekweli biso est-ce que moto azwi accident kuna moto azwi accident te mais tokoteyaka bato batumula mabulu na mapangu na bango
mpo nde eza boto esi napesa kokende te bilamba nyonso ebebi biloko nyonso ndako ebebi mpo oyo eza ndako ya ndeko na ngai pesa kokende eza te papa. Mbote mama. Mbote papa. Ngai nde kolo place. Ngai kolo place o papa tonga miru o na yebisaka bango. Mire eleki mulai. Me balobaka pama soki riske salami bolukisa nga. Ezanga kolo place tolingi tokufa na bana na ngai o bafutelaka na ngare na ngonga oyo bazo tongela biso ngare ya sika. Baya ko bongisa ndako atala ngala telangani na bana naza veve mobali nanga kufa nazala likamo mosusu te batonga ndako na biso ngare ya sika. Nasuki wana papa. Soki batongi mbule beti solo biozo bisa leta congolais nini. Papa me na ba voisin pe to sala bango na likolo. Ba sala pe mama bulu mai. Eza de bongo. Merci. Ndeko. Mbote papa. Ndeko nini ça nini. Tozo comprendre que bambulo mi balé nokawa donc moyen ezalité. Hein? Moyen ezalité papa na ngai. Ata ba sac yango. Tosomba kaka basaki tolembi leta pe hotel biso tabakane boko toyo po localité za accidenté ba hotel biso ba carnivore toza commune papa toza na commune Monga Fula quartier Batanimayo localité seke oyebisi bourgmestre pe mokonzi ba bazamba ba sala pour la bino bon eloko nga na lobby Tokoma mikanda ekenda pas de réponse. Alors lelo tala ba dégâts. Maïté. Papa na ngai. Tala localité Bobimba. Localité zakana courage. Courage ali, mai mazali, batmazana courage ya kusala misala na balabala. Mais oyo bana batia ba poto singezate. Singeyaka te. Papa na ngai. Bon, si tu suka wap, mai ankel nyonse karamina bambulo. Si tu vas vivre ndanganini. Est-ce que biso toza na Congo ou bien toza wap? Eloko nini oyo? Merci. Basala ka kone pa na bango. Si biso pe te fotaka. Biso pe te fotaka. To fotaka bango bayakawa. Soki bazwi bavoi na bango bakeli bela. Alors lo ba kotala biso wa moyen ezalité. Pona nini? Likamango nini? Ngabo nini to mema na localité seke. Ngabo nini? Ba député ni baleka pa na bino. Oh papa, mususu kutu na kokotanga te. Ba mususu bakatana, ba mususu baleka. To senga bango basala biso nzela. Ba Dodan. Bana bazwa bokonzela bango bakenda. Ba yali susu totala bango. Ba yali susu na localité seke. Localité c'est ça au bureau il y a 8000 habitants. Alors, vous occupez. Est-ce que tu as congolais? Merci papa. Merci. Mbote ndeko. Mbote na ngai. Ndeko kombo nani? Kombo na ngai papa Folo. Papa Folo atoza na commune ni quartier. Toana commune ya Monga Fula. Problème ni kweli bino. Problème ka ya bambula ndenge bandi ko déranger mais to regretter puisque koto yo appui pende zate. Alors tokosenga nini babukume sango musana bango ya ba bureau ba accompagner pe chef de l'état soni ezate batambola ka yo kasi bureau soko vanjo ko mona makambo ele kana ba quartier ko mona te to sengi bango etanke ba babukume so to voter bango ba ya pe ba visiter ba kitaka sur le terrain biso ba petit peuple to na mbongo te ata to sombi ba sangi to bongisi mais mbongo biso to za nango ko bongisa sikate. Angwa to senga bango ba bukume se bala kisape misana na bango chef de l'état musana ne kende liboso. Merci. Mbote ndeko. Mbote papa. Ndeko atoza. Toza na quartier Kemi Lemba direction campus. Na moni presque tondi. Ezani. Bon, déjà bambula ka ndezo beta. Comme dans ma période moi déjà oza deuxième fois mbula so ebetise ozo uta na campus système ya ondo zo mona esala inonde awa. Heureusement ba jeune moi makasi nde mais ça mo ba pao de façon que moi nzele fu moi mais ni tete boye. Nini ozebisa bugumesa na bino alemba pe gouverneur wa ville Kinshasa. Bon, neti loka liboso na oyebisa Jean Jacques nini bourgmestre oyo alemba asala ba descente awa ayeba eloko ezoleka po na minute oyo so tokoti na kati kuna
il y a des choses dans la campus. Parmi les foyers, en tout cas, inondation, il faut qu'il t'arrache sur le terrain. C'est quoi la gêne? Merci. Bandako bamili nyonso epasuki mai ozoyoka somo mai mwa ete bana batioli awawa likolo ya mai ezowuta kuna kota major kuna ezoya boye major afongolisi terase mpo azwa bazela atonga bandako sikoyo biso tokufa sikoyo papa tozosenga papa ministre na biso akita sur le terrain atele biso na likambo eza na veninga bana otokoka mpenza su te toza na komine ya makala quartier fidi osenga leta kongolais nini tosenga leta akita sur le terrain ata na makambo osalama awa sile akita tala na boye oyo bana bazokufa se kokufa tokoka te ndenge na komitala ndenge nazali sekeli awa tozala problème ya mai mai omoni sikoyo partout nyonso ndenge omoni bato batondi awa kalamu eza tutre na bandako donc teleme eza bouché bafungola yango te donc kote oyo nyonso osengi mbula ebeti ebinga donc bana lelo balali te bandako ebindi bana bake baklasi te donc makambo nyonso lelo mabe awa yango tobimi tozosala basala oyo ndenge ozofilme ngawa nyonso eza mai na mai donc oyo nyonso bana ozomona bana ozoyebisa bourgmestre na bino nini na gouverneur ya ville ya Kinshasa bourgmestre na biso babiloko oyo nyonso neti bino bajournaliste bino boye bozotala po boyeba population eloko nini koreklame na miniti oyo ndenge tozokende babourgmestre na biso bazosala eloko moko te donc présence na bino sur terrain nde yango oyo bozoyeba déjà que non en tout cas bato bazosouffrir na mboka oyo na miniti oyo ozofilme biso yo moko ozomona mai na bana or que bana l'état donc eza très important que bino moko bokomaka sur terrain bomonaka baaction ndenge ezosalama mpo bozwaka badécision ya malamu neti boye mai yo moko ndenge ozofilme omoni sikoyo yo oza sur terrain ozomona biloko nyonso ndenge ezoleka me babourgmestre na biso bazosala eloko te ti bazopesa bango bambongo bamakambo nyonso wana bazosala eloko te donc yango wana nazosenga babourgmestre premier ministre na biso il faut bazalaka vraiment na souci ya peuple po peuple ezonyokwama ti peuple ezonyokwama bazoloba eza réel peuple mpenza ezonyokwama bango bazovanda peuple ezonyokwama action sur terrain yo moko omoni na ndenge ozofilme na ndenge nga nazonyokwama nga na oloba boye papa biso toza likambo oloba te biso awa soki mbula ebeti tolalaka te na bana nga kutu na ngai na père de bana na 4 ya butu na 3 heures nga mama nalali nzoka ne bana bazopepa na mai bavoisin bayeba bandi komemela nga bana bazotombola bango kuna likolo donc nzambe nde moto abatela biso boyeba boya kokata na likambo boye te tokokufa mboka oyo toyebi eza ya biso libula mbongo eza na mboka oyo biso mo tokoluka nga tokende bisika mosu tokende kovivre kaka awa nzambe pa alobi ke toluka na motoki na biso me nzambe pa sunga biso bakonza mboka nzambe akota mitema na bango basunga biso boye te mabulu esalami na ndako nde eza boye tolala lelo eza te mabulu etondi yo papa falo kota yo kotala na mabulu esalami na chambre. Merci maman.